Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Utulabango. Kasi na milieu ya artiste lokola leki ya uti koloba eza moi déplorable. Akufi bakomi kowela tozali na morgue nazokotisa mama na morgue. Bartiste mususu bayebi te ke mame wasa kufaki hernie. Siko bake na ye wapi? Est-ce que sika batie eza malamu? Bango basote na famille. Oyo ya te po oyo aza moyibi. Oyo asali boy eza pasi. Moko ya bartiste azolandanga ayebi ngina verture ye. Soki na yoki ye na YouTube lisusu na otanga kombo na ye. Artiste hello. Abenga ki ngai parce que ngai ya maman na conseil parce que il a fallu opérer maman ndeko moko ayaki avec $620. RGJ kutanaki na ngai tokei na caisse afuti koka ki même pas et ça là qui 1,10,600 francs congolais bafuti bapesinga facture na signé bakei na bango eleki 30 minutes te nazui appel ya artiste congolais générose batwana baye mboko esa wapi ko dépenser ngo te po liste eza mulai photo ngo ba pourcentage na biso kombo ya mama oyo abengaki na téléphone pour pas dépenser mbongo te wana mama aza état malade nazolobanga mwana ya mama ewaso pas même 30 minutes nde nayeki kozwa appel ya mama alinga abengi nga na téléphone pona koloba générose yo mwana mama ewaso oui ozapinga bina za na clinique batu moko bauti ko ya wana na mbongo ko bouger mbongo wana te ezali wapi ba démarche to salaki liste za mulai photo kabola ba pourcentage za wana oui mama linga donc eza yango wana yebisi ayaki na $620 ba facture ezaki ebele ba memi ngai tokendaki na caisse ba fait oh merci akataki téléphone lobaki même pas un mot esukaki wana expliquer nga makambo ya campagne omoni nazata ne lokote na moma wana nazoluka $280 pour mama kota scanner la première riz telinga lisolo ya campagne ndenge akotaki baniongo ya campagne batiaki motema kozwa azongisa baniongo azwi te aza na mbongo te mais un numéro toza kobenga na kendoki na yebisa papa masumu nini boye abengaki ngai teti mama akufi eloko eza kosala ngai pasi ezali kaka boyokani biso ezali te toyebe eloko mpe towela te ndenge polimo kine lobaka emo vivant parce qu'on a bengi yo eza yango kitoko te ke kana matanga to wala bibembe l'autre ça commission d'organisation comment sauver mame waso mais toujours wala batanga comment enterrer waso yango vraiment que eza yango vraiment ulanda maka mingi na yebi pourquoi la bengi yo oyo ezali générose mwana na ye oyo oyebi de la paix wa jouera métis ça na ba météo oyo koko oyo to sakira bongo tango mama waso kufi vraiment tout droit to bit tout misaote malgré mukande qui n'a que l'état première nano au temps ba que zo kora mama zo qui nini corbillard après tu es na morgue to mbomé batou en tout cas to pèse au nom de tous les congolais to pèse message déjà intéressé mais le problème là c'est les bas blesse ezali maloba le kechu ngana okende gauche droite te ngana tana mame waso tongo pourquoi moi moi nanga sosona yaka yo yaka pena totama na mame waso esika moko na mwana oyo mame waso me parlait beaucoup de choses même souci mame waso ke nango mingi joue à sa décoration la maman n'était pas décorée ah papa chaka ndenge la rose comme ngabi maman la zala kité même na bundi pas décorer maman tant que vivant et le salamité vraiment que lelo tant que biso za la morgue
baninga oya mame waso parce que ça comédien baninga ne ba lobi bija ba bêtise que voilà bangonde bakolo matanga biso longwa wana zishaka kongo na santé to longwa makambo yo soki biso zali bango bakozala te ndeko na ngai mame waso loba boye ngoko kufa boyi bato sunga ete yango lelo bana ne ba mayede ba ça déjà ba procureur spécial pona éviter biloko wana neti to na nani papa na biso na ye wana oyo bien Kolomo wana ebi bango bato oyo ba yebi comment mame waso parler faut que nous avons besoin de timing te mama yeyo oyo mwana famille o bazo ba famille comment bino zo ba la télévision na date ya mame waso mbula ba yebi te mame waso ana 86 ans te mame waso ana 82 ans 4 mois mame waso kufina nini pancréas malade pe yebi te soko loge yebi te le problème c'est quoi Loulé Azali secrétaire de NPTC. Azo tamba biso sika moko. Ayebi comment on a souffert pour na moi na biso niket lelo. Vous comprenez? Pourquoi la question matanga to bola matanga yango monike sagesse ya bana na famille mame waso. En tout cas merci. Vraiment ba pese biso honneur parce que ndi n'était pas là. Tout to samba ozo bangonde malamoko parce que net oyo en live hein. En live oyo $400. Mbongo $400 on est ba pese. Bazo ke na mbomé maman na bango. Famille. Il te regarde la télévision, non, maman waso kunda makitoko. Oh, ils ont mbongo ba bana na ba koko na ye parce que ba tiena morgue oyo ya mikolo oyo ba conduire bazalaka. 51 na morgue ngwa pamba te. Ana 51. Yango to profiter parce que yo na mami to ningi ba de maman waso na pas du peuple. Il faut to sengler balabala ya la oyo. Ba changer maman waso. Et bah la befale après dire en KPV et befale to senga on a gouvernement faut pas changer comme maman waso à sa modèle to ningi ba décorer pour mon côté na Moussa na maman Impala au bat bandi comédie ils ont prendre que même ba famille je comme so ba koyebi sa yo ba ko sepela ngote que ba benga na biso ngai ndenge pasa on a maman waso to so mo côté na ndako ko jila za kuna ya chaka Kongo papa bosha ba pesa biso pona na pesa maman waso Maman Olive, tu peux se moto, pas maman Olive, on s'appelle Mukanda. Pas maman moto, il y a qui mingi. Maman, atinda secret, si à côté d'un bon, maman Wasso. Zompan, le maman Wasso en tout cas, tout le monde la polémique, quoi, bandit polémique na bango en tout cas. Merci, nga d'abord c'est la famille, on a plus de valeur, parce que ma famille, parce que bango ba yebi, ce qu'on matanga dans la famille, biso batali banda. Je crois que impresa kondomba yoki Sandra Bumba yoki Michonoka yoki bien parce que le ketchu hier vraiment manianga moni mutu na le ketchu et puis maintenant mais c'est quand même émission na était à magito en tout cas awa basolo ngwa ba ke ne chenye mbongo kuna to ya dikolo ozo mona en live hein lobisa ba ngona no sima ozo ba ngona bon organisation zo le gandenge nini normalement mame wa swaza mutu à l'état ndem dans un droit ya kunda mutu na ye. Mais si vous avez famille de kanga maboko, madame soupe et gozoaka retard. Net bon ko embomé 51 c'est dans 48 heures yango ko kilelo. Tant total au monde jusqu'à présent les sungi ya mutu mote pour embomement. Yango biso mo famille to s'est décidé to ke ko embomé maman biso. Artiste comédien lisanga na bino ba artiste. Non, lisanga so artiste jusqu'à présent au moins non mutu te. Oya ye ki obi de notre part to sali boye mais bien avec le temps, bisika se préparer mais tu regardes hôtel la nuit sur cap artiste était na ka ko embomé. Surtout tiki mamé wa soit kufina déjà na pancréas et ça qui déjà ya ko beba. Pancréas so déjà bébé ça biloko ya 4. Donc tu ko tika te to c'est la ka côté folle artiste ba peut son bon to embomé te quand même to ça peut ba bolater. Tu va ba bolater en tout cas faut ça peut être fort pour na reconstruire forme tout ça très bien. C'est ça. Voilà, tu va payer Yozana ni pas mamé wa. Naza mwana ya suka. Na 82 ans. Na octobre alingaka kokisa 83 ans. Monsieur le Kandé entre bino la famille na ba toujours. Bon na famille climat ezali malamu po aza na famille munene et famille na yeza partout. Kasi soki lelo oyo toza ko bimisa mingi toza ko déclarer l'état sala parce que azalaki mutu ya l'état. Mame waso asali na service ya l'état. Na yango wana ebembe na eto dédié yango na l'état bakamata mutu na bango. Kasi na milieu ya artiste lokola leki ya uti koloba
eza moi déplorable. Toyeba artiste bayeba kolanda moi muke baninga ba musicien. Ba musicien moi bomoko na bango esaka makasi soki moninga kufi. Yango wana bakonzi bamona ka bango bazali basue honnête. Kasi tandi ya bato ya théâtre mutu akufi bakomi kowela tozali na morgue nazokotisa mama na morgue. Bartiste mususu bayebi te ke mame wasa kufaki nini siko bake na ye wapi est-ce que sika batie eza malamu bango basote baye kokota na famille biso nde problème oyo ya te po oyo aza moyibi oyo asali boy eza pasi moko ya bartiste azolandanga ayebi ngina vecture ye soki na yoki ye na YouTube lisusu na otanga kombo na ye liste lelo abenga ki ngai parce que ngai na bande ko na suivi ya maman na kosenga parce que il a fallu opérer maman ndeko moko ayaki avec $620 RGG akutana ki na ngai tokei na caisse afuti koka ki même pas et ça là qui 1,10,600 francs congolais bafuti ba pesinga facture na signé bakei na bango eleki 30 minutes te nazui appel ya artiste congolais généreuse batuana ba ye mbongo esa wapi ko dépenser ngo te po liste eza mulai photo ngolo ba pourcentage na biso kombo ya mama alinga oyo abengaki na téléphone po ba dépenser mbongo te wana mama aza état malade nazolobanga mwana ya mama ewaso abengaki na téléphone ayebi généreuse na kombo ya généreuse ba dépenser te batuana bati malinga tosalaki démarche makasi po basunga ye sikoyo liste ezebele photo katana nungo to kabola wana mama na comprendre écrit ya batuana balingaki liwa ya mama po bazwa mbongo ya kosomba babiloko ya journée de la femme balatisa bana maman comprendre bien déjà un bon maman linga maman botika osela lombongo na ta telemeli na biluka mbongo wana maman vivante ye mama azolela aza déjà à l'agonie parce que na téléphone nga naza na ba étape na ye nyonso surtout au lekaki mama aza koloba lisusu akomaki presque mourante nde bandeko wana bayaki babengi nga na téléphone na guide bango place mama tozalaki na kitisti na se lokwa mama azalaki na 3e niveau na pavillon 3 na 3e niveau ya salle d'urgence na clinique universitaire o babengi campus nde na kitaki na zwi bango automatique bango na likolo moko akokaki kosupporter ta lobi ayebisinga balobi toye na $620 ndenge mama lelo ayebisaki biso mais totali boyebi bino moko hôpital ya clinique ndenge za cher ekokaki te babi no tokoki kozonga yango te tofuta la moitié ebongo mususu tokobukana na tozalaki accompagner ti na bango na caisse tozalaki artiste moko te babimisi $620 bapesi caissier atangi mbongo a convertir yango na franc esali 1,10,600 bapesi mbongo basali facture bapesi ngai facture pesani mbote bango bakei pas même 30 minutes nde na yeki kozwa appel ya mama alinga abengi nga na téléphone pona koloba généreuse yo mwana mame waso oui osapinga binaza na clinique batu moko bauti ko ya wana na mbongo ko bouger mbongo wana te ezali wapi ba démarche to salaki liste eza mulai photo kabola ba pourcentage eza wana oui malinga donc eza yango wana yebisi yeke bayaki na $620 ba facture ezaki ebele ba memi ngai tokendaki na caisse ba fait oh merci akataki téléphone alobaki même pas un mot esukaki wana yebisinga lobi généreuse ezoluka intervention na yo moko kende na RTNC apesinga numéro ya papa Apo Ipam pona kokuta na ye na yaki kobenga papa Apo yebisinga non nazali na
na bureau na RTNC 2 il faut ezala na après-midi na moni bakome kosala bo jusqu'à ce que na lobby musala oyo mama nanga sali na mboka oyo même na mitamukie atikali na yango esika oyo a défendaki RTNC bokoki ko wela na yete wabika na mama wana ezaki eloko wana na salaki ba démarche wana nakendaki ngai moko na ndako ya président Elombe kosolola na ye président Elombe poto solo balika ya vérité président Elombe a expliqué nga makambo ya campagne omoni nazata ne loko te na moma wana nazoluka $280 pour mama kota scanner na première riz betelinga lisolo ya campagne ndenge akotaki banyongo ya campagne batiaki motema kozwa azongisa banyongo azwi te aza na mbongo te mais numéro toza kobenga na kina yebisa papa masumu nini boye abenga kinga iteti mama akufi RTNC na soki appel ya mutu te mais nous pesa merci parce que na bola munyo surtout ata eye avant to eyaki na retard nzamba bito za reconnaissance to pesi merci mingi na directeur Ernest Kabila en tout cas na sengi na papa Félix Tshisekedi lokola yi azolanda penza le peuple d'abord ba chaîne nyonso to na YouTube azolanda ngo moko soki akobenga na batu nyonso tu wana atika nanu na RTNC pendant mandat na ye atikela biso papa Ernest Kabila azalaki muto tango ayokaki agent na ye mbala moko comprenaki esika oyo mama kufaki parce que soka lalaki na tongo libumoni kake beta kano mbala moko baki non il faut qu'il y ait un cinquantenaire abimisaki makoki oyo balongo mama kuna na condition ya malamu na Corbière eyaki ezwaki corps tokendaki nango na cinquantenaire bafutaki mbongo ya ba séjour grâce ya DG RTNC bravo. Merci beaucoup. Message nange ezali na baleko nyonso tu baza na mikili ya poto bino ba oyo bolanda soit carton ya kolanda mama Ewaso na télévision na radio botangaka ye na revue okole bino ba oyo bo utiliser ki ba cri na ye lokola olele sai eza mama Ewaso bino lelo bozo sala disque demandé ezalaki émission oyo mama Ewaso abandaki yango bozwaki nde lokolo wana bino bozo sala ba émission culinaire ezalaki émission ya mama mutabandaki yango ekolo ya ba mama botelema mama oyo Ewaso alali akomi capable aza susu na makasi te ya kosomba mafuta misukola tosengi bosombela ye mafuta basukola ye tosombi bosombela ye elamba kolata po aza susu na makoki wana te tosengi bokunda ye azalaki mama ya famille koyolote kasi azalaki mama ya république mobimba ateyaki apesaki batoli moma oyo akufi akomi incapable bino nde boya na soutien bozala babeki na ye akundama na honneur lokola baza kokunda batu nyonso tu lokola bakundaki papa wendo lokola bakundaki sans souci lokola bauti kokunda ndaye lokuli biso pe famille na ye bana mwana na ye oyo représenter bandeko to sengi bokunda mama Ewaso d'une main parce que c'est numéro 1 il y a artiste congolais il y a République démocratique du Congo. Bon numéro de téléphone ça beaucoup plus il y a Lekinaye au monitoza ba congolais ezalté bana basala ki boye directement Lekinaye tango azozwango ezokoma mbala moko biso bana babenga kingabu ezali bongo plus 243 81 0094 201 plus 243 81 0094 201. Bon le question je crois que bisous la transparence chargé finance zali mama impala non ba groupe ma bokengalema na coordination de ça mama Los Angeles tout ça na papa Moussa ko baninga mama Ewaso zompanda bien ezama mbongo te on doit nous donne le pouvoir ezala NPTC ezala atsan danger to parce que la mama Ewaso azana été alors ngana kolinga kimia ezala ceux qui bitam suba bino ba internet ça ba titre lokuta
botika biso kimia maman Waso azalaki maman ya bato surtout maman abaki muta polémique te hein comme les gens titre comme bimazana na internet famille boy chaka Congo famille bango tozana famille ye responsable famille oto tamboli oto yebi to yebi o yakawa bayaka na bango wa te papa tika na sanda bumba ale bumba bayaka na bango wa te boti ba chantage dans tina que so muta kufike c'est là beaucoup là ça qui français to yango bossa la comité d'organisation pour sauver l'artiste lule il a travaillé lule tamboli pour moi lule avec information te hein maman Los Angeles on a besoin il y a des chances il y a hier tout voilà ozo yenan un peu ça depuis que mon sagata parce que nous avons un moment d'organisation, il y a aussi une grande dame du monde, la combo de Maman Catherine Waso, on a mes condoléances à l'artiste comédien, ou bien l'artiste en général, la planète. Puis on a mes condoléances à la famille éprouvée, la maman généreuse, na libota mobimba. Vraiment, alors que Isaac Osalangaï passe ses alliés, kaka boyokani, na biso ezalité. Tu es bien le repéto où il a été. Ça dit que nous avons tout bien. Na kata monde théâtre ou bien na tout présenter yo. Il y a plateforme. Oh bah yebi. Mais ça c'est un intellectuel. C'est un monsieur. Ceux qui appellent ça son respect, et pourquoi appellent son respect? On connaît beaucoup de choses. Tout kunda ndekona biso. Oui, oui, monsieur avant. Pichu Mayindu, tozalaki ensemble. En PTC, Fakosiko, Assan Danger, Tukunda, mais ndekona biso Pichu Mayindu avec beaucoup d'honneur. Mais pourquoi tu dois s'en kate? Pourquoi tu dois bibembe? C'est vraiment les questions. Ah non, c'est bon. Et là, on a lancé un message, Ezali, na biso artiste comédien. En tout cas, biso surtout ba diriger to kamba artiste, to tika au distraire. Ba artiste pe to tika ko koti sa culture moko ya mabe. Parce que président Masumu abandaki makambo lelote. Ya ko kamba biso ba artiste. Mais na moment moko to lobi que non, président Masumu biso pe to monique par rapport ninga zo kamba biso pe to kamba. Nde to décider ya ko créer initiative mo na kombo ya Pakosiko. Pakosiko c'est une plateforme des artistes et comédiens congolais. Oh, to salaki ensemble. Président Masumu, il y a beaucoup de actions que nous avons menées ensemble. To salaba marche pacifique pour nous soutenir le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, président honoraire de notre pays. Boyebi. To sala to kena ba kanko kolo na président Masumu. To sala ba collège bobo to yamba président Assemblée nationale bemina kunzalanzo kwanta 16 MP à l'époque. Mais dans tout ça, ça dit c'est pas les moindres. Ce qui le ba comme le ba Pakosiko. Ça veut dire parce qu'il y a une organisation. Bisoto boy na bisoté. Mais ce qui ba président Masumu, ce qui ba yebi que bisope tozali, c'est possible ya ko approcher biso. Ndenge biso to approcher ka bango. Ce n'est pas dit bango bazolo ba ndenge na bango biso to lo ba ndenge na biso. Biso to lo ba pamba te biso tozana procuration spéciale oyo famille ya mama Waso ba pesi bana. Donc ezali un TPCT, Pesibiso ou bien ezali l'État congolais. Donc famille biologique. Nous avons des familles ici, famille biologique, tous la famille culturelle. Maboke Ngaliema. Maboke Ngaliema, ce n'est pas partie de la NTPC. Ça veut dire que tous na papa oyo azalia wa viva papa Maboke Ngaliema, papa Moussa, maman Kimpala baza wa babane pe gobela bazo loba wa batika ko mona ba comédien te. Ce n'est pas dit seulement ka NTPC même nanga, ça veut dire so kinga ina zo information que bazo bela je peux aussi être là. Net ina zo appel ya mama mona ya ye en travers mama oya zoko bunda oya koma pe mona na epo ba obenga journaliste à côté na makamangonde nini maman lela elle a beaucoup travaillé pour cette maman et maman wana tia ye mona na kata famille a organiser les anniversaire à bunda kaya kawa tout ça mais biso ezaka poso ki mo problème ye nde bo monique ba leader ba komo loba ba président ba komo loba parce que non respect ezali réciproque.
biso toza ko porter respect na baene parce que soki bango basaki théâtre te biso pe tonga to ça peut théâtre te c'est comme ça baye ba pe ko respecter baninga parce que sika ba otambo na kombo ya chaka kongo na ndinga mabe makambo chaka kongo asala ka président Masuma osala ngote ou bien président Elombi ou bien président Bodo osala ngote parce que bango nde bazo ko loba mais est-ce que bakoui ko reconnaître quand même minimum ya valeur ya chaka kongo te bakoui ko reconnaître valeur pe ya minimum ya musala oyo biso tozo ko sala dans l'ensemble te parce que ngai Zanga mon côté. Regardez derrière de moi, il y a aussi un homme qui a pris à ce que moi, il est aussi quand même, il a une carrière artistique aussi de 35 ans je pense. 30 ans. Bon après il y a un coordonnateur général doit charger à culture et ça professeur Moné qui connaît pas Moné, c'est un monument. Donc il n'y a pas de commentaire toya Kwambome maman mais toza Kwambome maman toujours na causation à famille. Parce que jusqu'à là, biso to arrêté dans mon temps c'est aujourd'hui comme Nazali coordonnateur ya OSEC na côté écriture côté théâtre et nazo na benga qui président Bordeaux ya za porte-parole en TPC alobaki que koti kapé président Massoumou te parce que il faut tous ensemble mais tous les bangolo ba ya kité mais Bordeaux en tant que porte-parole chargé de communication et maman lelo et papa chaque Congo azali chargé de relations publiques yé mon comme maman généreuse azali chargé à trésorier adjoint maman Impalaza trésorière donc nous sommes une commission ensemble avec le groupe Maboke ngalé nous sommes passés ceux qui motaza ko répéter biso na ndinga mabe aye ba ki azoko salir famille oyo bazoko bundisa pour que maman oyo ne anyo papa ki na hôpital bon akunda mape na ndenge ya désordre au contraire biso to dénoncer biloko wana ezali ko zanga ya leadership. C'est vraiment dommage que natangwa matanga Bible lobi que na sika matanga to réfléchir. La Bible nous recommande, il y a beaucoup plus de sika matanga que de sika fête. C'est-à-dire, tant aux années sika matanga, tu comprends que demain aussi, il y a beaucoup de. Aujourd'hui, nous sommes là parce que maman Nabiso a accueilli. Demain, et cause à la paix, Moko Nabiso. Alors, c'est vraiment dommage, na nyonso tozomona. Ce que je peux dire, c'est simplement que pourtant, mon Congo n'a raté la mission à bateau. Au moni, des fois, na makambo mususu télévision. Je passe un message musical. Nakosenga toujours à tout le monde na sala conscience c'est ça. C'est-à-dire sur conscience c'est ça. Il faut comprendre que tu es aux accords. Le col à tes accords. Et à la NTPC, il y a président Massoum na salué. Et à la Pakosiko, il y a coordonnateur à Nosanjo. Et à la Tokanisa, il y a président Massamba ainsi que d'autres associations d'artistes. Nous devons être ensemble maintenant réfléchir comment musalo biso tozo sala muto abanda ki angoye wana kei comment tokoyo kolela ye na ba valeur na ye donc babilo koni so amité ba Kongo baloba bakunda ke bembe na butu c'est-à-dire na moeza ka résultat eza biloko koyo kolekana ni na ba télévision ni na ba radio c'est autour d'une table qu'on peut discuter alors ce que je peux demander na baninga nyoso ba comédien tozala na ba bon sens to kundana no mowe mais toi que ceux qui n'a qu'à tiandako beaucoup de papas zoï babiloko na nzungu il faut bien remarquer que soit aza malade toi liboma parce que ndako za ya ko ibate ya ko normal to maman ko servir alors nous les comédiens to sentir que toza ba kolonda toza ba responsable à likambo et nesika wana tozo senga ba bon sens motonyo soka kolanda message oyo to gumba nanu to bwaka nanu ba makonga na balikula na biso to tika ngo na se to kunda mama na bonheur na ye mais le cause pas ces années nous devons nous aimer tant que nous na bon mais ceux qui toza na bon moi banda malade ko banda mutako mona na te ceux que comme liwa batu babimi alors to ko tuna wana za bolingo to lo ko so mbongo to eza muté mabe bandela kana ba mbalo ko si la parce que to te ko kunda maindu awa organisation Salamaki Malam NTPC Zalaki représenté par Loulé Apakosiko Zalaki représenté par Cordo Onosanzo et Massamba Zalaki do et ça qui est moko malam c'est une harmonie ba pesi ba responsabilité nous sur les kanaki na kimia alors toi ebisa ba comédien et ça l'équipe à football ceux qui ba kakoko ba betaki à un moment donné tu es comme on a ba mamalé à un moment donné tu es comme on a ba oh nano achaka ba libumbashio ba biscotte mbala et les autres oza koyoka ba gol mais c'est toujours léopard c'est-à-dire ils ont ça la corps alors ce n'est pas kakoko tellement le baote ngana za kakoko yo mamale ozana yo léopard
Thomas Malalo Baonga Naza Léopard, mais yo Bakagol, to et moi on a biso numéro 10 le Léopard à Sikoyo, Oza Léopard, to peut-être moi Mukia wana vita Oza Léopard. Non. Nous sommes tous des artistes, nous devons effectivement ko sangana poto kunda mama na biso na loku. Moi je pense que liwa mama na biso ezala matanga ya suka oyo ba comédien ba okota na bêtise. C'est pas normal des responsables, des pères de famille ko simuler jusqu'à un niveau koloba oh ceux qui ba wana baza biso to kozala te. Ceux qui ba wana biso to est-ce que matanga mokili mobayaka? Même matanga président pays mombeyaka te. Donc c'est-à-dire eza matanga oya ninko ya aye. O pa moni akoya te afandi mais ce qui est vrai na ba valeur à maman travailler mingi na mboka nga na za cadre na RTNC na yebi musala mama sali. Biloko biso kitaya nango eza ba misalo bango basalaki na kati ya RTNC et la RTNC aussi sika oya bande ko sala musala eza wana pe na kati mais toza na maloba malamu pona mbala sima ba bêtise ezonga te. Merci. Merci beaucoup. Ndakomona makwiza en tout cas awo ezali epai nanga nga na tambolaki mingi na maman avant kutu asala ni même tournage na maman nga na bana ko se pulmoner ko kene même na ba pressing ya papa Sola oyo komi na Guleri na komona bango pressing minute ya papa Ngunda na sport na komona bango dogi nga penda awo za famille mais na regretter ka ndenge bazo finga Chaka Congo non Chaka Congo aza mutu ndeko nanga soki mutu asali ka meloko beaucoup misé quand même balobi que mutu nyonso aliaki pa salaka mais non tout ça batu lobi ka temo na moyo penza poza la mutu lobi nga na temo makolo nga na songo pe makolo kuna kia kolia kaka awa ata yo moko donc na remercier na moni bien nga lule ona lingaka mingi nga na 52 ans na biso ya ça na combien merci ah boye ba programme ba nyonso ah na comédie bazalaki ba PC message bazala posa boyoka bazala posa bo moko pour m'embrouiller bien et abonnez-vous na Congo les Ziba TV pour ba programme ya matanga toujours na Chaka Congo bisous bye. Congo les Ziba TV, Congo les Ziba TV pour plus d'actualité, abonnez-vous.